Mbote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV, les abakoki oh et les adassations oye. Soyez tous le bienvenu dans notre émission Les abakoki de mon cœur, les adassations de mon cœur. Likambango nini na Adassa Temo TV. Bozo sotelenga ba publicité bo etobonde libino, botalaka ba publicité bo consommer biso. Lelo to ye libino papa Johnny Ntsakala. Papa Johnny Ntsakala lelo ayeko loba makambo yo eza très capital. Avandaka mutazo benga ete na ba théâtre. Avandi bo mutazo luka ete na ba théâtre, mais si la bisalu ayeko zongisa eli susu na kati ya YouTube. Bino moko boyoka makambo oyo ye alobi. Papa, pas tu es d'accord aussi. Dis-moi qui est l'auteur. C'est qui? Pas tu es d'accord aussi. Moi je peux te tuer toi. Donc complicité nous sommes à binom balina yo, voilà maintenant. Où sommes nous? Mais papa, l'essentiel, il est d'accord. Nazobi masiko ya. Obo expliquer nga. Lobana yesi ko kokende. Moi na wa sana na moi deux cabines à téléphone sur na banini. Asa même na ndakute. Asa ingénieur. Asa ingénieur. Asa ingénieur. Non. Bamusuba comment ça na cabine à téléphone azo do na ba téléphone asa ingénieur. Papa. Pourquoi pas non? Sentinelle écoute ya ako kengela. Ah, yo na limite na limite loba. Maman loba kati. Arrête de parler. Asa na pakema imonda kuneza meublé. Na bina nous. Sila. Sila. Sumuka. Tuna ye ako kokende kola wa. Dokolo lingisi la ye. Ça te regarde pas. Ça me regarde pas. Oui, pourquoi tu es là? Oui, bien bon. Pourquoi on ne peut pas dramatiser ma problème? Hein? Si là. Papa. Mais où ça va comme on a maman? Maman bio qui ouais. Tu me poses encore la question. Ngani na tana pas premier ma grossesse na yo et no oya ki bimananga siko. Yo c'est pas ma cambo. Yo c'est ça mi tout là. Yo so doko lo balelo doko lo bawa. Ezali kama bomba bomba. Tu me laisses tranquille. Hein? Nayo, tini vona mwana mpesu kwa kufa na ya kufa na ya. Mais papa ukika siwapi? Papa, atema wana. Sila tuna yangu. Usona papa kiwapi yangu? Nabi poser les telles questions. Papa, mais je suis ta fille, j'ai le droit de te poser n'importe quelle question. Poser ma question à grossesse na yo wana. Ça je t'ai déjà répondu que c'est pas tu me. C'est pas moi je ne t'avais pas. Vous allez où papa? Ça ne te regarde pas. Eh! Qu'est-ce que tu fais? Papa. Oui, Toyela kabino toujours ba extrait na ba archive. Bilili ebunga kate pona kolakisa bino kesila azala star ya lelo te. Eza na bato ebele lelo il faut toloba. Il faut pas respecter si la nakati ya monde de théâtre oh parce que si la bisa le succès na e bandi na YouTube te abanda succès kala azo continuer ko sala na succès na e azo continuer vie na ye oyo ya kistar oyo abandango lelo te azo continuer ko sepelisa mitema na biso les abakoki nini o tokoki ko sala pona sila a continuer toujours ko sepelisa biso eloko tokoki ko sala eza ko yebisa na babakuko ke tozala concentrer na sila bisalo officiel les abakoki mama na biso déjà a récupérer ki chaîne na ye eza na maboko na ye moko alors tozo senga bino babakuko bo consommer film na biso c'est compliqué ba on a nous peut batala ki suspecté bo kende bo consommer en tout cas mikolo ba vie na biso ekiti mingi les abakoko toza partout dans le monde et loko tokoki ko yebisa bino eza toujours ke bota la film na biso na kosenga na bino ba bakoko ba dasashu ba morenyo so ya théâtre bo consommer film na biso c'est compliqué tozo senga na bino ke ba épisode union so ekokisa 100k en tout cas toko sepela makasi soki ba épisode union so ekokisi 100k to moni déjà deuxième épisode ekokisi 100k les autres en 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e tu to komi na 12e alors les abakoki film na biso ezalaki kitoko makasi donc na part ya Cardozo batu il faut bayeba ke kobongisa kaka te na TikTok na ba réseaux sociaux ba mona ke oza mwasi malamu oyebi misala oyebi boye menanda kuna yo olingi ko apprendre te
ezana basi ebele bango moko bakimisaka mibali na bango na bandako à cause ya kisalite. Bomonaki ke Omar Kabonga komaki kokima ndako à cause ya kisalite ya mwasi ni Cardozo. Bomonaki ke Omar akomi kokima ndako parce que moi ça yebi kolamba te, moi ça zopesa esoni. Alors ba mama bobongisa pe loboko. Je m'excuse, bobongisa pe loboko, bobongisa bandako na bino, ndako ezala soin, ba mama ebele omona soki aboti ekomi mobali akouta musala boye, aye kokuta pampexa mwana na kiti, aye kokuta pampexa mwana boye, masuba kotoyo bazoye basusu te, likola mesa bilamba, ndako salite ebaisaka mobali akimaka. Alors ba mama to bongisa, ato boti zala pe propre, ato boti kipe mama, kipe papa, kipe ndako kipe bana, ndako ezalaka toujours propre pour papa qui mate. Alors toye komona susu mama Thérèse, en tout cas félicitations au joueur rôle au kitoko ya nom de nos cœurs. Donc rôle au mama Thérèse ebisi moi la na ebisi mama lukela nganga lobi ngai na ebi nganga moko ya malamu alinzo kande nganga wana ezalaki ye moko. En tout cas film o eza kitoko makasi na kasusu ya Fatima ya Fato. Donc auti kozwa leki na edendo Fato azwi leki na edendo na mboka aye na ye na ndako biswana yango vie de prière il faut ezalaka biso soko oza na vie de prière toza lokwa neti moto akufa ozotambola donc yo oza libre satana ya na ndako na yo asakana. Alors autant ozosambela faut koboyaka satana lata elongi na yo bo continuer ko s'abonner massivement.